bandeko na ngai naye pona ko confirmer que marche ça le 20 mai 2024 na 9h to banda na Pongabi to sukisa na palais du peuple pona ba o bazana Kinshasa. Miroir ya politique, miroir ya mboka na biso. Bandeko na ngai, il y a plus question ya kobanga, okobanga nini? Mboko eza biso nyonso, eza mboka ba famille te, eza mboka ya bato moko te, eza mboka na biso nyonso, il faut toza capacité koloba, trop c'est trop, passer l'équipe. Erreur opposition ko sala, eza ba jeu abandi sala actuellement en envoyant ba bazaki ba anciens activistes, en envoyant bato ba pengana bango na ba parti politique pour un vagabondage idéologique, ba ya ko discréditer activité. On sait que vous travaillez déjà avec le pouvoir. On sait que vous êtes des complices parce que Bovanda qui est silencieux depuis deuxième mandat et Bandi à Tshisekedi. Vous ne dites plus rien alors que Makambosi est salinini, Makambosi est Kei, Mabé, Makasi, et vous ne dites rien, vous ne faites pas votre travail, vous ne mobilisez pas, vous n'appelez à aucune manifestation. Vous avez 5 millions de dollars, vous avez travaillé dans le pouvoir de citoyen. Biso toza population toza bato to vanda na nzala to décider to tambola pona biso moko couleur ata politique moko te. Bande kona ngai le 20 mutu nyonso atikala na ndako te na Kinshasa to manifester to zalaka bato te ko vandaka ko miraka ba masanga à parler du n'importe quoi. Le 20 biso biso toza na nzela oya ko bimate aza kolabo oya ko meka koya kokanisa ke yazo vivre bien aya ko discréditer activité ou bien koya ko perturber yango ndako comprendre eloko babenga que non peuple ndé azana dernier mot comme yo aussi obongi yo muto basimisaka ba drapeau batindaka yo kendo salaka ba désordre alors que soki ba poste eza ba pesa ndé bana na bango yo na buzoba na yo wana yo meka le 20. Je suis un défenseur des droits de l'homme. L'activité est activiste, défenseur des droits de l'homme dans un terrain. Osez seulement, vous allez voir comment ça va peser sur votre régime et comment on va précipiter, n'est-ce pas, notre agenda. Oaza Mayeli, à comprendre le monde. Vous êtes des traîtres, Soki Botikali Nandak, le 20. Bisonyo Sotosa Libanda. Niveau à Pongabi to Koutani 8h, 8h30, 9h juste au bandi. Attends to Koutani 200, biso to bandi. Naba oba koyate, mot d'ordre eza ko beta basani, ko tumba ba pneu na ba coin ba venu. Et puis opération tozo lancée na mardi. Après le 20, et ça que mutu nyonso bando beta sifflet to bando beta manzanza, il faut to se concerter na diaspora, to se concerter na ba structure misusu au bandimi initiative à biso peuple pour que to déclencher défiance politique, to promouvoir et puis to faire, to défendre pas droit ba congolais. Toza ba ngulu te, toza ba ntabate, toza ba toto toza ba esclave na mboka la biso te. Merci beaucoup à la diaspora, nega ozo accompagner activité oyo sur le plan d'espace logistique et sur le plan communicationnel. Merci à ba Congolais nyonso RDC, merci à ba activistes nyonso nde bazo accompagner structure. Bazo accompagner initiative et puis initiative wane ko simba. Le 20 nous serons dans la rue. Bon mekaku to te ko vanda na ndako alors que to bosani ko melati na mboko. Transport ezalaka te, mai ezalaka te, courant ezalaka te. Tout est compliqué dans ces pays alors qu'on a des gens au bafuta kabango ba millions, ba milliers de dollars plutôt pour que ba sala musala population se retrouve ba sala ngote to comme si bango ba riche et puis to fandi. On peut pas être le seul peuple à bosani non so melati, a comme melati ka so zo bela et puis to fandi na banda. Le 20 biso so to zana nzela. Ba parents bobi misabande ba bana na bino. Ba o bazana âge à manifester après 18 ans, ba ya ko manifester. Parce que bon, ça la paix semblante. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en mesure de prendre soin de vos filles et de vos fils. Beaucoup de gens n'ont pas de banda kunabino. Beaucoup de gens n'ont pas de banda kunabino. Et ne faites pas semblant, c'est parce que Moussa les a été, vous n'êtes plus en mesure de prendre soin de banda nabino. Bobi misabango et puis bino mokope. Boza na marche. Oya koyate, azamwana Kamere, azamwana Fayulu, azamwana Tshisekedi, azamwana Katumbi, azamwana Mkwege. Alors c'est trompé quand il se vit na bien. On n'a plus besoin de mot d'ordre de l'opposition. L'opposition est Tikali Sima. Ça, c'est le peuple qui décide pour lui-même.
c'est le peuple qui se prononce. Le 20 biso nyonso na nzela, on n'a plus besoin à mouto sa mot d'ordre, c'est la population qui s'organise et nous on a pris, n'est-ce pas, l'initiative en tant que mouvement. Biso peuple tozu initiative, tozu décision à Kobima na nzela et on appelle à une grande mobilisation et pour mobilisation c'est comme bien. Oya komeka le 20 oya kotia mwa trouble à comprendre et kotika la historique na mboko. La population a les derniers mots et on va vous faire comprendre cela. Soit vous améliorez les conditions de vie, soit il est temps vous démissionner, vous dégager parce que la population ne va plus attendre 5 ans. Trop c'est trop, toya ko kufa toya tika la ba esclave na mboka na biso, tokozana ba konzi moko ba vanda na Congo te, tozana bi konzi moko boy donc baza